Salut la famille, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend. Il y a vraiment beaucoup d'émissions. En tout cas, na pesi mbote na ngana bino so bolinga kabiso na bino pe bolinga kabiso di biso vraiment to linga bino to pesi bino mbote na pesi mbote na ngana mama Belvi Kandila patron na balobi moto atika et critique na défaut vraiment tozo mona ngona miso balobi pote et uti aussi la bande kolanga rapidement toujours quand on a monnaie en tout cas tous allons toujours branché sur notre chaîne Belvi TV en tout cas chaîne EZOP c'est biso ba film qui toko toujours là toujours ba leçon na kati en tout cas tous allons ya bobo ça na pété spectacle na biso balobi spectacle la le 29 mars déjà to koti le mars déjà to koti bande kolanga en tout cas ceux qui ne sont bibiété sala ngona lombango bande ko ya ni na memeli bino lelo balobi famille bota meilleur fan du monde yaya makamni ezoleka awa bozala wana bozala branché ngala bino tozolanda nini ezoleka oh lelo esali ki famille bota babenga ma meilleur fan du monde bolanda ngala bino et puis on s'y retrouve depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belvi TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebina nu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui on y va. Hello la famille, c'est Linda Code, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui bon nae ma belle dans sa vidéo likambo malamu faut osala yango makelele likambo bien faut olobela yango on y va. Hello la famille, c'est Linda Code, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je suis venue faire une vidéo de remerciement. Bon la remerciement nanga eza pour la famille Bota TikTok, merci en tout cas. Nous avons été honorés le dimanche. Merci beaucoup. En tout cas, vous honorez sur ma casse. En tout cas, vous reconnaître valeur Nabiso. Organisation Kito. On a bien mangé. La salle était bien. En tout cas, tous acquis à l'aise. Merci beaucoup. J'espère que deuxième édition est sous collègue. Mais initiative Yaboué. Les initiatives où il faut encourager, où il faut mettre la moussette, où il faut gagner la roue pour motiver yoka, parce que ça initiative positive, d'accord? Donc ma fan ya maman Belvi, ba jui idée wana ya kosalisa award na bango. Donc bango ndim tu vas consommer ba film en 2024. Bango pe ka ndim tu habiter. To consommer ba film est marqué sur ma case mais to konti ka mo boité to bando ça ba vote na 2024 ba bité to voter pe ba gagner pe ba bimi mais e ko kakati il faut te remercier bato yo ba kangi te ba kokité ba sangani ba s'organiser ba louer salle ba tinde sur invitation to yé to yo ba trophée oh. Merci beaucoup. Naïe moko maman Belvi, elle a invité Kalora, parce qu'il y a des camarades. En tout cas, merci beaucoup la famille, famille Bota en tout cas, merci. J'ai été très honorée. Et vous avez accès à notre trophée. Trophée dans la moussouni en gros. Trophée dans la moussouni en gros. Donc, Davina et moi-même, nous avons gagné le trophée du meilleur film de l'année 2024. Donc, c'est le film Deux sœurs rivales.
premier projet na maman on a gagné Nzambe famille Bota donc mon stylo donc ça représente le meilleur film quoi, la meilleure écriture de 2024 sur la chaîne de VTV. Donc merci beaucoup quoi. Au trophée nanga na zoki na collègue nanga Davina Apwa ou accompagné la film wana. J'espère en tout cas que cette année, tout ça soit fort. Parce qu'il faut surtout gagner. L'initiative à Boé, c'est très important. Pourquoi ça encourage les artistes à s'améliorer. En tout cas, merci famille Bota. Merci à vous. Merci. Donc, il faut les trophées dans la action, et j'espère que l'édition en 2025, on va gagner tous. Bon, naïe, ma belle dans sa vidéo, il comme malamu, faut faire la makelele. Voilà la famille, wana vraiment eza linda coach, balobi linda coach alobi likamba malamu, faut que c'est la makelele. Ah oui hein, vraiment linda a raison, babi likamba malamu, faut que c'est la makelele. Ba c'est la makelele tant likambe salami. Et non, likambe salami te bini bosel makelele. Yaya, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Donc, ils ont bongo. En tout cas, bande kolanga, moi, mouké explication à Linda Boyoki, nga pe nako expliquer bino lisusu nde makambangwe le kaki. Yangwana le loto bengi famille bota baza ba meilleur fan. Ba meilleur fan pourquoi? Et puis nako expliquer likambo mususu o tozo benga famille bota TikTok bozo ka notre famille bota TikTok non. Famille bota TikTok pourquoi tozo benga famille bota TikTok parce que bangonde bazoya na ba initiative o nyoso tozomona sur Bellevue TV. Vous comprenez? Baza vraiment tellement soudé, parce que moi-même j'en fais partie. Toza vraiment tellement soudé que à tel point que l'organisation est au salama, le programme est au salama, nous sommes au salama, nous sentir que mobilisation moko boyo okoki ko imaginer te. Yango mona à tout moment tant to lobaka balbenga toujours famille libota TikTok mais nalinga ki na pe éclaircissement ezate ke ba famille libota eza divisé non. Toza toujours ensemble mais parce que tellement que ba idée utaka na bato bazala ko basangana kana TikTok yango no moni to lobaka mingi famille libota TikTok mais séparation ezate nous tous toza bana ya famille libota et ça peut meilleure façon ya ko inviter bato nyoso bokota kana TikTok te o bokota la famille bota TikTok te bozo occasion ya kokota ya kokende ko s'abonner na ba page bande ko na biso bisika ba live sala maka o to kota ka to pesa ka ba idée nyonso saka na catch wana do eza meilleure façon na pesi une invitation boya vraiment la famille bota TikTok yo zaka na posa ya ko participer na eloko moko pour la maman Bellevue oza na posa ko soutenir œuvre ya maman Bellevue oza na initiative moko be peut-être mingi to bobenga ka biso pe bolobi maman na déjà dans eloko moko boye Faina maman Bellevue na benga ki yamba tazu yamba téléphone te tout en tout cas boya na kata famille bota TikTok ndeka tulobaka bokota na ba page boya toko solo la initiative noza na ngoko loba en tout cas eko komela e okosala pe loko za na ngoposa ya kosala pona maman Bellevue bon excusez-moi voilà en tout cas likambo yo oh linda lobi na baki na kwa collection obete fona ko sala ngala li j'espère que na lobi la ki en op mais na ko beta sous c'était nde makambo ile kaki donc famille bota bazui initiative attend ki ba fan tellement balinga ka maman Bellevue makasi bazui initiative ya ko sala ba moni ba film à 2024 quand nde linda lobi et les kaki tellement ki to ko mingi taper frapper. En tout cas, avec initiative de côté kaboité, photo lukato organisé, tout ça le système y a ba vote, tout voter dans ba film au Sénat, ba tout ba jouer qui na ba rôle na bango, ba rôle principal, ba meilleur couple, tout na ba différents films, tout chango et là ça peut moi ba tout ba voter, ba tie ba vote. Donc pour vous informer que ba vote ba jouer ba trophée ça ba yo ndenge ba voter bango. Donc ce qu'on soit quitter na vote en tout cas on peut trophée. Alors édition monsieur koya te binde to ko sala mais moi ko lo balobanya so ba secret na biso exact bande konanga. Alors bo tenir regarder mutu ba pe c'était ba trophée oyo eza ba trophée moko eza ya mérite. Donc ba mériter ngo par vote. Ba méritant par vote ezate ke ba vande ka tina linga mutu mingi tika na sa ele trophée na pc trophée te to kansela bango trophée te
ba mérite qui vote et salamaki, j'espère que bon qui vote oh et salamaki na TikTok vote pende salamaki na ba pourcentage ya bato sonde bazwa qui en tout cas mutu na mutu ayebaki ki na jouer on a mérité vraiment ba fan ba votenga. Donc c'était comme ça. Alors et c'est qu'il fallait couper ça ba trophée. Ba fan ba vandi ba bino to ko tika ba boité. Yaya organisation moko e salamaki okoki ozwa idée. Je vous dis organisation moko esalamaki wana okoki kozwa idée te to na bi okoki kozwa idée te okoki kozwa idée te parce que moi j'étais là la famille ba mbongo zo sentir que bato bakangisi ba mbongo botaka sali wana nde ezaki bino botaka sali classe donc ezaki comment donc famille boto bali ba sali loko moko bo eza ya kitoko ba fan je vous dis maman belle vite ba fan. Parce qu'au tel niveau, il y a des fans. Bon, on peut passer en silence, s'il vous plaît, la famille. En silence. Sans pour te battre ma kele, que tout ça est là, comme boire trop fait. En silence. Bah, ça dit bon, ouais, ça, il me pèse comme t'es un peu qui pas la minute. Au cas appelle et qui timba moi la minute. Allez, et zangi comme et zangi au tap, papa, bon, et tinta, mais quand il papa, allez, envoyez. Eh, le combien va protocole, eh, pas, et quand, ya. Non. Non, na bangi bango. Na bangi ba fan na famille. Botanga vraiment la bangi bango. Parce que moi j'étais là. Na bangi bango, je vous dis, quelle organisation. Sal moko posé, batu ba lié, tout le monde ba lié. Donc biloko masanga, tout nyoso lingo mela grâce ya ba fan de ba saliango. Pour na ko remercier batu nyoso ba jouer na maman belle vie. Oh ba accompagner maman yaya bafana be baza bafana ko négliger bafana be baza bafana ko betela maboko en tout cas bravo na famille Libota baza bafana ko betela maboko pe ya ko encourager parce que bazo ko encourager bacteur actrice na biso o bazo jouer lelo ba ko sa musala malamu pour que ayebi ki so na sa musala malamu ba kanisanga bon on a suivi les guides. Il y aura les gens au bako landa biso tout ça toujours bataliboso o to sakana ba initiative ba ko sabinote. Bon ben quand ma kele la wendi tout ça toujours pe ba organisation na biso to ça la ba makambo eza malamu o ezo ko apporter un plus vous comprenez donc famille Libota en tout cas vous êtes meilleurs vous êtes super sali ya mbamba donc on sentit que tout est clair donc classe ezala qui on ozwa idée organisation moko bien donc bien réussi en tout cas j'espère que bon moni ce qu'on passe ces années na place bato ba lobaki te en tout cas ezaki kitoko ça les zaki kitoko événement l'équipe bien tout moni calme tout moni vraiment ba direction c'est tout les cas bien posé ba téléphone l'équipe belé bazo filmer bazo mona na tambouye mana kati makele na salle rien na place bato ba pesa ta remerciement bato ba moni yango te ba moni ka bilamba qu'est-ce qu'il y a à voir la robe à belle vie robe on est à ta denga coûte na fibine da ki $2 tonton mon dit ba da fibine non €2 €2 siko problème ezakande likambia nzoto nzoto ndelo eloko evanda parce que beva sakana te bon de vendre ki na nzoto yango c'est important et puis likambo eza wana eza likamba cinéma congolais et likamba robe te parce que abima qui da présentable c'est ça c'est tout pour nous. On n'a pas besoin de robes, ils ont autant. L'essentiel est qu'il y a abimi présentable, abimi qui toko penza. Bato c'est abimi qui toko, balate qui toko. Bota la robe XL Pechanga. Très jolie. Dinana la douce kolobate, tout le monde était bien là. Babima qui tellement qui toko. Na place bo lukata bo pesa ta festation, t'es tellement besoin de bata keto, bata jaloux. Jalousie te met ton debino na mutema. Bon lukaka lo moko bino bo moni kaka ya mabe pour boya ko critiquer mais ya malamu ezala ki ane belé au senti que organisation bien nyos eleki kitoko félicitations esate faut bo lukaka loko moko bo o bino bo ko vandi la pour boya ko sala ba critique ya bo sa makama malamu ba betela bino maboko Bellevie za ba fan ya GT ana ba fan pende ya GT pe ba fan ya Bellevie famille Libota nyos ya TikTok tout événement aussi ba luka selo msuya so be bolanda biso bokweya na mai bokweya pena libulu parce que makambo ba osala après événement le 29 ya minene ezali donc bo banga bo lapa bango so bo lapi bango te et le peut se pesanga parce que discrétion wana non
non namona te bana discrétion moko bongo nde ezalaka ezatiki bato mosusu bosala organisation le makelele wenze makelele après eloko ngo ntongo esalami rien de grave sali makelele bato makelele kwa bala wenze bato bazotoka rien de grave mais eloko bozwi te ya koprépare yango yaya bosila mais en tout cas bravo Linda